bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. Congo France. Tu ouvres ta bouche, ma soeur, mon frère. Tu demandes pardon à Dieu pour avoir vendu ton héritage. Tu demandes pardon à Dieu pour avoir permis à un étranger d'avoir accès à la magistrature suprême de notre pays. Tu demandes à Dieu d'avoir collaboré avec ceux qui ont déplacé les bornes, les frontières du Congo. Tu pries comme Daniel, comme Néhémie, comme si tu avais fait ça toi-même. Tu dis Dieu, pardonne-nous, parce que ceux qui ont fait là, ils ont fait à notre nom. Ouvre ta bouche. Éternel mon Dieu, je me tiens ici et en représentant le sacerdoce congolais, parce que tu as dit que... Mais il y a des choses qui
système de la démocratie toujours évacué puisque quand on est là et bien les parents ils sont les africains les zimbabwéens les nigériens batami tu kaba moni biso batwana baso tambola na balabala problème ezali o bango baza ba congolais bazo linga muto aza na mboka na bango basala nini yake un effort important kaka ndenge tozosala yango boye même sungula ingeta alors toutefois nous ne devons pas oublier la présence divine d'abord sur les médias il y a quelques mois j'ai signifié que pour le Congo nous avons une deuxième histoire divine. La première a été faite en Égypte, lorsque Dieu a prouvé à Pharaon que Nazali Tamé, Nazali Moukoloma, Makassi, Moukolomouya, Dieu a libéré les enfants d'Israël. Il n'y avait pas moyen que Pharaon ait une Moukoloma. Même au Dieu va faire la deuxième histoire divine. Comme les Illuminati américains, les francs-maçons européens, les magiciens d'Afrique. Bonjour Maman Bena. Bonjour Yannick, journaliste à Solo Solo Congo France. Ya tout le monde lelo lisusu na marche po uti ko leka lelo na se ambula botamboli makasi ko ba bata Congo to bata poto ba tala osiko. Oui bana poto na pesi bino mbote mingi na lingi bino mingi Mama Bena lingi bino mingi to marcher na se ambula. To marcher na se ambula pona mboka na biso Congo soto bilike date boy to zo sala marche. Mbula ezala teto ko sala. Foto kufa pona Congo. Foto bunda foto libérer mboka na biso mama Congo. Tala lelo na ba mama sud-africain lelo bazalaki awa. Ba lobi pe bango pe ba bundaki. Ba mona ki passe pona mboka na bango. Bazo ko encourager biso peza to sala makasi pour libérer mboka na biso. Siko ngolo banini ba rapport président Ouazana Congo la mutuelle ligne ko kendete ngolo banini pona banini. Ani ko kendete ko kende.
alingi okende te ndenge nini yaniki ozoloba akokende mpe azokende tokati balia awa na kati ya priere priere basaka nango te priere eleki kitoko baintervena balekileki kuna balobi eza priere ezali munduki ozoyoka munduki ya liboso eza priere munduki ya mibale eza population etondaki na sale awa tokati balie nyonso wana bato wana bakolonga lisu te bakomi na position ya faiblesse kala mingi te tozoboma bango na kati ya Congo ndenge Zuma alongwe Jacob Zuma alongwe na pouvoir Zuma akei camarade Kabila te akende totika na Ramaphosa na biso akende na ye akende moto kopesa énorme position nini na bato tu baotala osiko énorme azo libérer Congo énorme aza na souci makasi mpo na Congo énorme azo combattre système oyo eza na kati ya Congo énorme azo rassembler bana Congo nyonso baparti politique nyonso baoyo balata souci ya Congo tosangana bango d'ailleurs soki tosisi awa naza réunion makasi na Zato président général secrétaire général ya bacombattant na Afrique du Sud naza réunion na ye puisque il faut tobengisa batete nyonso baparti politique po tosolola bakota na contact na président national Ndala Wandala ensemble pour une nouvelle république. Un mot pour tout na yo na tout baotala vraiment napesi merci mingi na organisation ya bacombattant napesi président Zadio Mbote napesi Sami Boyoko Mbote napesi Sans Rival Mbote napesi Pakalouis Mbote napesi Michel Mbote d'organiser penza marche très bien marge mbula me tolongi etumba pe tozolonga pe napesi yanga motema les États-Unis papa bambote bon. Bonjour prof. Bonjour. Prof, marche à l'élo l'Indéni, malgré au tambour moula makasi. Bon, les Cambouézalia ou Ezali étaient tout libérés mboka na biso. Banguna basili kokote la biso. Na kati ya mboka bazali koyiba mabele na biso, bazali koyiba ba mama na biso, ko violer bango alors te kotambola awa na lolenge mutu ya awa ase ya longwe o azalaki noko ya Kanambe. Donc tola kisa mboka wana ete ba congolais o bazali na diaspora basili kotambola po ete mboka na bango ezala ya bonsomi po ete tozala lolenge wana mabele na biso ezala ya biso. Ce n'est pas la terre de Kanambe, ce n'est pas la terre des impérialistes, ce n'est pas la terre des Rwandais, c'est la terre des Congolais. Voilà. Donc le Congo au Congolais au Bamo. Le Kola nazali kokamba réunion tozali wana yo zali mwana nangai et on nyonso olinga oza na élément lolenge nini to organiser peut to comme na awa to comme na situation yo mbula inokaki me ba congolais ba yaki pe batamboli soki otalinga ba sapatu na ba chaussettes eza na mai elamba na lati eza mai mais ezali pona mboka. Voilà. OK, merci beaucoup papa.